God have mercy upon us. Hey! Enjambe! Tokera boy! Tokera boy! Kala boy! Kala boy! Kala boy! Kala boy! Kala boy! Kala boy! Eki sasa Kala boy! Kala boy! Hey! 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 El allié! El allié! El allié! Boni musale salami awe salami ndegeni musala ya lukuta tala vraiment ndenge batu bazana katia o eza rivière ya entrée à Montfleury o eza prince te botala résultat ya musale salami awa voilà tanto zo bisabo luka mindele bo pesa mindele basala musala tala résultat ya ba aventure donc entrée à Montfleury comme lokola c'est comme si tu as un kalamu. Botala musala bato basali na entrée à Montfleury. De musala yango basali 5 mois wa. Tala botala musala basali na Montfleury. Donc Montfleury est comme une piscine awa. Yango awa Montfleury yango yo. De musala bayaki ko sala awa. Botala bino moko tala entrée à Montfleury. Ndenge ezali donc nde fleuve yango mai donc botala mituka inondation ezawa ya kosakana te botala Montfleury de Montfleury yango yo donc somo botala Montfleury yango yo nde balabala bayaki kosala awa tango tozoloba misala ezosala mabien te bopesa bamisosiete bamindele basala bolingi te botala sikoyo ndenge conséquence ya mai donc balabala ekomi rivière tala rivière mbula moko kaka mbula moko kaka yango oyo inondation sur inondation botala zomona mai tala mai eza partout awa tala balabala ya Montfleury entrée à Montfleury basali yango bien te bakire baterrassier te basali eloko moko te tala sikoyo koma entrée à rond-point à Montfleury, entrée à Montfleury, comment eza inondé na mai awa? Oh eza rivière ya Montfleury ou bien eza nini? Bino moko botala. Botala mai donc moyen kutu ya kokatisa ngambo eza te mai na mai tala. Botala mai donc. Oh eza rond-point ya Montfleury, entrée à Montfleury botala. Somo mbula ife continuer kobeta en tout cas nature tata nzambe betisa mbula bangungi basangana surtout ya kiseso na makala ya basi bakimi pe bakimi to bangungi babanda kolia bino anzambe ngai bazo respecter malobo tozoro batena papa iso bangungi moustique bobi manasa mabele bota bakoma na ba malaria oui commandez ça bangungi moustique na bonde la bango moustique ngungi boswa bango tata nzambe mbule kutine kotanga po boza peuple te mbule betina leli oh Maria
na sécurité na maka kuwa na maka mai nyosu donc tongile nyosu na kati kura mabe banzela mabe mai mabe dollar to likolo so to viva ndenge nini na mboka na biso moko ana continue te okata mai na kanda mboka na kanda c'est bon na bien to maumu nze malamu la raté kole malamu ezate pour ne pas to fema so to sala nini na kata mboka oyo biso tout ça sur machette tout ça sur machette o to trop comme konzi oyo kana biso te bango zalaka tokosala promesse olembi nakoloba ni depuis toloba bobisaka te ata na lobi lelo ti lobi ndakoyokanga est ce que tobone kosepende nango lelo depuis tobanda koloba na tina lelo babongisa nzela te mama nabeti 3 heures du temps kaka na ri moko sa kote kaka kabile nini quoi kalemelembe nyangwe nzela pain victoire nzela prison nzela ide ezalaka te $3 eye matala soko mata mama il faut aloba nyonso botenga aloba nyonso mama il faut aloba nyonso mama naza mutu kuna ebundama basolo bakangaka te bakangaka mwasa bato na coin na mobali bato na coin kuna soko na ebundama bayaka te banzela mabe tala soki na boye omona salité filmaka pena bien bajete bon botala bino moko nzela eza te donc bato baoluka nzela ya kolekela toza na entrée ya campus komata université ya campus wana ya nini na triangle wana donc toza wana donc embouteillage eza makasi ya bamoto mituka ekati moto na kati ya bamai donc ya pas moyen pena nzela eza te tosenga na mokonzi ya mboka aya kosunga biso aya kobongisa biso nzela na ndenge ya bien atika pena bato baya kotela biso nzela ya malamu ozo pena mokonzi ya mboka yikola biso mawa national Armand Tungulu. Depuis le village Bombili, elle commandantait le maréchal Nenkongo. Banani bakodite nandema ya kombato lengo yoto kokola tambola mboka nyaso telema peutuna bakoloba tenge ya kombato lengo yoto kokola tambola mboka nyaso telema peutuna bakoloba tenge ya kombato mokuna walonga te na mabele ya Kongo esengeli boya tosangana tokumela ekolo yokombatanga telema komoko esanga te na mabele bon bato batala video na nga lobi na lobi ya likambo ya courant lelo na likambo ya nzela na commune ya Kinshasa oyo eza Bokassa donc bato ba reconnaître bayebi bayaka ville bayaka zando bomona ke eza nzela ya Bokassa donc Bokassa nzela ezati makadam eza na état moko ya mabe ba voiture elekaka lisusu te ba mota bazofuta biso cher awa siko tokomi na Croix-Rouge du Marin lisusu mabe lisusu koleka donc on a failli même tomber donc vidéo place on a la qualité parce que ngana bungisa na téléphone na ngai awa vomona motard azoluka nzela nyango ya koleka donc akozwa ka coin parce qu'il y a même pas moyen de passer au milieu de la route pour nzela eza bien te awa sikoyo toza na de l'école tozomona tozotambola kaka donc nzela eza te c'est difficile pour marcher pasi na on a été adressé par le président de la République son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je suis en train de manifester seul puisque au nom ya baba partager vote tunatoka Uvira tunaenda Bukavu, tunatoka Bukavu tunatoka Uvira, tunakuta Luberizi kuko manifestation ya toute la population de Luberizi. Mimi ndio Shabani Yabini
l'auteur-compositeur de la chanson Aibu ya Kongo. Qui yote inaonyesha aibu ya nchi. Nimekamu matope ili sitatoka hapa Luberizi kama tuyapata solution. Président de la République, vous êtes à Kinshasa. Vous avez un gouverneur. Vous avez beaucoup de maires de la ville. Vous avez des commandants, des autorités. Partout ici dans la plaine de la Russie. Qu'est-ce que nous avons fait, nous, les passagers, pour que tushinde munjia, kujua na matope hivi. Ingelikuwa tunaikala basi kama barabara ya mzuri. Hilo hivi. Ndio barabara. Alors tunashinda ndani na haiko kosa yetu. Population inatomboka. Inatomboka sababu MONUSCO iko inapiga mabombe, mamimba za watu zinatoka. Trouvez-nous des solutions. Sikwambia mtu anisaidie kumanifester, ni manifestation personnelle. Sijali manguo, sijali viatu, sijali vyote. Tunapenda kupata solution. Monsieur le gouverneur à l'intérim, Marc Malago, hatutalala Luberizi. Hatutalala Luberizi. Tumeikaa mumai, mumatope, mutafute solution tupite. Trouver des solutions avec la population de Luberizi. Si les passagers, qu'est-ce que nous avons à faire dedans? Merci beaucoup, le message est passé. Aujourd'hui, nous sommes vendredi, le 10. Tozo féliciter président Félix Tshisekedi. Oui, pour la nini. Azali président Oyo a marqué histoire à Congo na makambu ya mabe makasi. Yango tolobi boye. Le président Fachi Beton, grand esprit, Mugu Nzumbu Wabilumbu, grand esprit. Mafuta akutaka ngo sogina mulangila 300 francs. Akiti sangoti na 100 francs. Fachi Be. Ça qui a l'osso ezalaka sogina na 20 000 francs. Le loi akiti sangoti na 5 000 francs. Fachi Be. Suisse ta mayo to bandai ko melezalaki sogina 250 francs. Le loi akiti na 150 francs. Fachi Be. Ok, mafuta ya huile au bidon ezalaka sogina 9 000 francs à l'époque, soki 7 000 francs à l'époque bila le loi comme na 2500 Fachi Be. Ça qui a semoule le loi akiti na 3200 Fachi Be. Mungo ezalaka soki na 50 francs soki 100 francs le loi suna prix Fachi Be. Kotanga classe na université ezalaka ya mbongo na université le loi tozoki ne betu to kombe étudiant gratuit Fachi Be. Wifi ezati na idio fait pas na kati na mbele mukor na nyankos na mulema nkus Fachi Be. Ram kuta zongi sa Fachi Be. Tozo koma biso nyonso minene poto liaka 6 fois par jour Fachi Be. To melaka mai ya propre forage mbongo ba financer ki yango forage moko zo coûter 5 000 francs Fachi Be. Ba lampadaire za Kinshasa mobimbo kota na ba toilette lampadaire kota na ba cuisine lampadaire Fachi Be. Gestion na ezaki toko kolega ba gestion nyonso Fachi Be. Dollar ezalaki Kabila tiraki dollar na 13 000 francs. Fachi grand esprit courant esprit Nsubu Wabilumbu aya kitisi dollar ti na 100 dollars comme na 50 000 francs Fachi Be. Émission facilité pour Fachi besoin de quitter même prix à l'émission. Émission de bandai ko futa na période ya Kabila. Yemuda dombo na te papa fo yembo katala ka Fachi. Dama comment ça là? Dama comment ça là? Ma terrasse. Ma terrasse. Da, ma terrasse. Ma terrasse. C'est pas vrai. La main terrassée, hein? La main terrassée. biso bamama souffrance eleki okende na 20 000 francs eloko osomba na wenze eza te okende na 15 papa tikelo 15 wana na ntina kati na makambo nyonso tu mai na kati tozokoka sorti te bozwela sono solution kwa ya vie sociale so vie sociale eza bien eza mpasi mpo moto akende na mboka bato ntango tozwala valeur tele bamboka bato bafindaka biso tokimaka nzala mais siko soki lelo kelake vie sociale eza bien oke esani na mboka bato oyo nanga naloba tanke mama.
centre na biso mpona nini papa mwana oyo biso toza pembeni na rivière sikoyo nazobima na mpango mpona kilosoma nyonso nayoki mwana moke azolela so nayoki mwa mwana azolela nakiti pembeni ya mai namoni mwana bakangi ye na saki bakote na kati ya saki bakangi mpe alisita nazoka mwana azolela nya na ye na simba saki yango nafungola mwana bakamati bakotisi ye na kati ya saki bakangi ye mpe alisita na kati nde yango epesaki nga mawa nazwi mwana ntango nazwi mwana nakogarde mwana boye te nakimine mbango na sociate na la polisi moko eza pembeni ntango nakomi na sociate batininga na hôpital nde naza na hôpital moko kaya pembeni na biso hôpital eza na avenue du fleuve numéro 16 epai ya hôpital akomo na mongolu nde yango na sikoyo naza na makoki te hôpital nde bazwi mwana na charge bazotraite ye sikoyo mwana moyambela ata miliki eza te mama na ye aomonana te nde tozosuna hôpital kaka nde ezozwa charge nde naza na besoin bato oyo baza na mawa ya kosunga botala na likambo ya mwana oyo po na nga naza na makoki te na kokoka te hôpital mpe akozwa soin ti wana so nazoza na besoin ya kobokola mwana oyo naza ta eloko moko te mama oyo aza na motema koboto bamama oyo bakonzi koza na moyen oyokelanga maka kosungana mpona mwana oyo aza ama nzambe namoni mwana mbwaka yeza aza mpe lisika ya kozwa espirite na sala na te aza mpe vere na mobali nyango na asabosuna mwana mwana mbwaka mbula ife continue kobeta en tout cas nature tata nzambe betisa mbula bangungi basangana surtout ya kiseso na makala jaye basi bakimi mpe bakimi to babanda kolia bino a nzambe ngai bazorespecte malobo tozoloba te na papa iso bangungi moustique bobima na se ya mabele bakoma na bamalaria wi komande so bangungi moustique nabondela bango moustique ngungi ya ngungi boswa bango tata nzambe mbula ekutine kotanga mpo boza peuple te. God have mercy upon us.